Mbuto Zambwana Joachim. Yes, Radio Télévision Lisolo. Umbanga Sipanga yo Alabako ya Yesu yo. Merci Papa Nabiso Mayamba kuna na régie na loyembo kitoko. Sans plus tarder toleka na lombangu tozongisa antenne na biso na mboka ya États-Unis d'Amérique esika mokambi to mokumbi émission ya mpoka malelo Mbuta Zambwana Joachim to passer antenne. Allô? Allô, merci bandeko nyonso bozali branché kati na station na biso ya Radio Lisolo. Merci pona bandeko nyonso bozali connecté na ligne ya pokwa lelo. Merci tout lelo ezali mukolo ya vendredi, mukolo oyo biso nyonso presque tozana fatigue parce que de lundi ti vendredi misale za kidi. Lelo pe ezali vendredi oyo été ya makasi oyo ba sport ebele ezali koleka par-ci par-là. Mais batu mingi bazuita na bango pona ko sacrifier pona ko zala présent pe ko zela milulu oyo. Na oyo tosili kolanda na ndeko Cyprien Wechi nazali kopesa yo merci mingi papa Dompe l'archiviste na biso ozali wana ndeko Roger mpaka za mambu yo koyela kabiso toujours batembe ya ba opposition ba mama Igete ba ser na ba mama Ize ba mama makwala ba ndeko ya ndenge na ndenge ba papi sikita batu na koyiko pesa kutu ba kombo te sino ke ba kombo nazala ngo eza ebele bilionionso na tsebino kala na mupiko moko. Peut-être ba ona lobi kombo po kala mingi te na uti komona bozaki en ligne mais ba oyo bazali en dehors en ligne pe na yibike bokoya nazali ko tombla bino pokwa elamo bandeko mingi pe bozali na Angola kuna bozali ko landaka biso bandeko ba studio Kitomavo bandeko Badila bandeko ya ndenge na ndenge vraiment pokwa elamo bandeko mingi pe na Pointe-Noire ba papa Michel Bokaye Kila bozali kolandaka biso kuna vraiment merci mingi pona ba commentaire bosili kotiela biso na ba milulu ya ndenge na ndenge ezali koleka kati na singa na biso ya Radio Lisolo. Sans plus tarder na mpoko lelo émission oyo ezali présenté par ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana na banza titre tokolobela ekozala Nzinga Nkuvu oyo bamusu bazali kobenga epe la kombo ya Zouan Nkuvu. Pona nini émission oyo esiliko ya? Sinoke mini kati na biso totanga na ba école primaire ti na ba secondaire to sali histoire ya royaume du Congo, royaume Cuba, royaume Chokwe, ba royaume ndenge na ndenge. Tokoya koloba ete to sito tanga deja ba makambo oyo. Mbuta Zambwana lelo nini yango susu alinko zongisa si Zouan Nkuvu. Question na réponse na ezali kaka moko ete tangu totanga ba classe ndenge na ndenge totanga ba makambo na kapoto zo ba point na biso pe poto leka. Mais na tangu tokoyaka na application na yango soki kokoso eyeli biso tokozonga kana sima poto kene ko revoir non pas seulement ba note ba makambo totanga mais avec expérience ya vie tozali na yango to applique kape yango poto yeba ete wana totanga ki poto paseka ba classe na biso. Kasi siko tozali kotanga yango soit poto teya, soit poto za mayele, soit poto défendre eloko moko bo ezali koleka. Je ne me suis jamais intéressé na kolanda histoire ya Nzinga Nkuvu sino ke merci mingi na bandeko oyo bazali kobenga maka na mikolo bakokiste pona ba recherche na bango baza kosalaka mingi na bankulu na biso to batu na biso batata na biso oyo batika biso o to benga nos ancêtres bakoko na biso vraiment kote wana losako eboto ingeta ba matondo nyonso naza kopesa bino et j'ai toujours encouragé ces efforts là na encouragé ka ba makambo nyonso ba bokokise bazali kosala aussi longtemps que ezali part ya culture na biso parce que tokoki jamais ko se séparer na culture na biso
il faut toza la place to uta ezala malamu ezala mabe mama balobaka mama ata toboka lisu azalaka mama na yo okoki ko changer mama te mais place moko ngai na babokokise to ya ko na problème na tango bayaka ko appliquer spiritualisme bokoko pour dire que soit to landa yango eke bango basali ba recherche baye komona ete ezali eloko ezali na importance po biso to ko koyeba yango poto ko retrouver nzela ya malamu nzela tata nzambe soit ndenge balobaka yango nzela développement soit ndenge balukanisa kabongo nzela ya modification ya communauté na biso esili ko beba na bajou oyo ndenge bango bakolobelaka yango wana ngana kozaka na problème parce que sti bazali ko kumbelaka yango na bwakeli bango ja boule ete ezali nzela ya bobungi nzela ya bobungi ebaleo ala liponga telika na kopwa mayo puso baboye mpona nino ebela bibaye bandoki bapumbwe na butu aterasa minene bandoki bakweyiteo bakokweya kaka na kopwa mayo yo bonganga boye mpwa nino mobondeli oyo ya bomo ya bato okomona mama bonzi mwana bokare abandi kosukole na mokuwa mokomboso potangwa kokolako mama kasi ye mwana kolela ti molimo mabe ya bitumba ye abandi kobuka balinga maboko na quartier aboti babandi lisusu kosala badepanse o lakisanga mokuwa basukola samso fokweyisa bafilistie lakisanga mokuwa basukola davidio bakweyisenga mbe goliate wabundeli oyo ya bomo ya bato papapa bangala bazalaka mayeleo alingaka mingi kola. Merci bandeko nanga bolimbisi parce que namoni coupure salemi na deuxième ordinateur nazali ko salela. Merci Jésus que nazali déjà na réserve ya backup awa yango de mutesale te rapidement to zaka connecter awa. Alors place nazali ko loba ete moi confusion ekoyaka entre ngai na bandeko ya bobokokiste to biso ba chrétien mingi kati na biso na bandeko oya bobokokiste raison confusion ekoyelaka parce que bazali koya ko démontrer raison ya existence ya ba bokokisme sur base ya kokende sur l'existence ya réalité chrétienne pour dire que religion chrétienne yango mute ko détruire bokoko to makambo mindele bayaka na yango précisément la Bible oyo e babenga kaite ba ngo balobaka e laka na bwatu e yayi ko déranger royaume na biso to baboka na biso. Place wana nde kati na bango bayaka komona ete mutu azali na source ya trouble oyo ezali zwa nkuvu to nzinga kuvu l'un des rois ya royaume Congo ya Mani Congo. De place oyo ngai tao na repondaka bango na ba angle ya ndenge na ndenge tokendaka na bango ndenge tokoki kopotana. Kasi eyai pe kozwanga mwata ya mikolo epolokolo ba pourquoi seulement attention ya bandeko oya bokokiste ezali mingi na kombo ya ndeko oyo babengi kombo ya Zouan Nkuvu. Na yai pe kosala attention un peu pourquoi batu oya bokokisme ya Congo Angola na tango baza kolobelaka makambo etali bokokisme culte to secte to spirito culturel ya babokoko baza ko kangamaka mingi na pembeni ya mfumu Kimbangu baza ko correlier avec mama Kimpamvita baza ko kenaka na bakombo ya ba prophète soki tutidatia ba prophète nyos oya ya royaume Congo po bako ko justifier spirito religion oyo ya bokokisme oyo ekwai korene quelque part na bato lokola ba mfumu kusu ba mbutenetse mabiala ba nambi lukombo bato ndenge na ndenge o bazali ko botsaka ba episcopat na bango par-ci par-là na sili komona ete non
lokola naza pe na baconnaissance scientifique etika na meka mpe kodéduire barecherche na ngai sur base ya kokende na place bapilier na bango ezali na place bapoutre oyo ezali kosupporte liyebo na bango ezali ke soki tokoki kobana kozokotona yango kodétruire yango koronge yango sasa yipi liyebo wana ekokweya po soki tobandi kaka likolo ya liyebo meme si todétruire kipakapaka wana liyebo nzete wana ekotikala kaka ya de se nzete neti banzete ya baoba meme so okati babranche nango fois santango ekokontinue kaka kobota ti kino olongoli d'abord racine pivotante nde place oyo naye komona ete soki tokei na mozindo te biso bapasteur baévangéliste bato oyo tokosimbaka biblia bato oyo tosili koyeba ete babandi koyiba biso bato mpo bakende kojoindre babokokiste soki tokoti na mozindo te na wende koyeba place oyo base ya bato oyo ezaleli tokozala na difficulté ya makasi face à face na babokokiste moko na bango ezali mfumuti mbangu tokosala badeba to tosalija badeba to tokontinue kodébattre surtout autour ya papa Simoti Mbangu ke azalaki korelie na religion chrétienne et ke azalaki le messager ya nkolo Yesu kuna totiena entre parenthèses parce que ezali sujet du jour te na yepe komona ete mutu oyo babengi kombo ya nzinga nkuvu na modèle na tangelaki na classe c'est totalement différent lelo na koli Bible eza koloba ete na tango ozali mwana muke oza ko actionner lokola mwana muke mais na tango koli monana pe mukolo na age na komi nango na badeba oyo tozali nango na expérience azango kati na radio lisolo na YouTube na bokutani na bandeko ya bokokiste etindi ngai nazwa audacité ya koloba ete raison ya liboso nzinga nkuvu to zwa nkuvu aza sujet moko très capital très principal pour na ko détruire et pas ya babokokiste na yebisi bino yango déjà awa bosuline yango c'est parce que papa na biso oyo il faut to considérer ye comme papa na biso ya molimo kati na Afrika précisément na royaume ya munene lokola Congo Mani Congo Mwene Congo. Pourquoi? Parce que azali première tata oyo azalaki kotambola na bobokokiste qui est oyo balingi basongisa et puis bien après aye komona ete non bokokiste bokoko ezali nzela ya liwa ezali nzela ya libungi elokola ayaki kobima na nzela oyo ya bokoko kie yango naza ko inviter na data le bolanda makambo oyo tokolobela ya comportement ya papa na biso nzinga nkuvu to zwa nkuvu ya bobimi na bokokiste nde place oyo biso nyonso tokangama ete bobimi ya nzinga nkuvu na misala ya bokokiste po akoma chrétien conversion na ye en Christ yango mutu ye kosala ete lelo oyo babokokiste bazali contre ye na bozali contre ye effort na bango bazali kosala bakoki koprogresse te na culte na bango na baépiscopal na bango oyo te soki badétruire na nzinga nkuvu te voilà yo chrétien pourquoi lelo kangama na l'impresario Joachim Zambona poto pasola mpoke poto yeba secret ya makasi oyo foto décortiquer oyo force ya babokokisme ezali mais tozonga d'abord na place oyo ezali te to comparer nzinga nkuvu en tant que bokokiste en tant que roi ya l'empire na 14e siècle na toko compare tangu nzinga nkuvu kombo na ebongwani ekomi zwa nkuvu ayeko koma chrétien to balancer entre gauche à droite. Moi j'expliquais ce que j'ai dit et je continue. Merci. Toko balancer entre bozaleli ya papa nzinga nkuvu na bokokisme na zwa nkuvu ya chrétien. Toko balancer les deux baboko nyonso bokota na bino ba chrétien pe bokota na tango toko balancer. Mais tika na pesa bino pe les deux phases ya nzinga nkuvu en tant que bokokiste qui est babo biso na bakombo tolingi tozalaka na bakombo ya biso tozalaka bakombo bazambwana mais totika bakombo ya bazouan totika bakombo ya ba Jean ba Pierre ba te tokenika na kombo bakoko bo to sava tokotika kombo nzinga nkuvu na bokokisme na bo ya biso. Et puis toko ya pe na ngamu mususu toko balancer nyonso lelo vérité polele tangu nzinga nkuvu azalaki na bokokisme
azali d'abord un polygamiste, azali na basi ebele bana ebele kidi oyo tokoki même ko contrôler te lokola bosili koyeba ete un simple songi malaf, un simple cantonnier, soit oui vous avez na basi ebele en tant que polygamiste. Et qu'est-ce qui arriverait? Et pas y a un roi oya akoyi kozwa même ba fille o bazali nanu ba mineur ba komisa basi na ye. Il faut vous attendre déjà que comment mutu akoye kozala bokonzi bongo azana basi kidi. To yebi yango ete Bible ezali koloba ete ba oyo nyonso bakondimelaka Nzambe ezana mokanda Esaïe 40:31. Mapeka na bango ekolemba te, Nzambe ako renouveler force na bango bakokoma lokola batu ya sika, bakokoma lokola nzete oyo evandi na pembeni ya mai ekokauka te. Esaïe 40:31 oyo il faut eza démontrer awa na via nzinga nkuvu. Makambo epe feyela efoto teste yango na batu neti basantu polo tangu bazalaki batu ya mokili koboma batu en tant que Saoul. Kombo na échanger et comme Paul tomoni azali suko bomate moralité na échanger akomi ko kende ko pusa na pembeni ya Nzambe loko obe to komona we pa ya mfumu kimbangu na tangu azalaki mwana ya nganga yemokope na misala ya polygamiste kasi tangu koleso atekie asokolie toye komona ete yeyo misala ya polygamiste atiki yango ya masanga atiki ya bampungu pe atiki wi nzinga mpuvu probleme na babokokise place bandeli yango ya liboso tangu nzinga mpuvu tanga badokima eza wana ngai te bakomi yango mususu pe bango moko babokokise bakomi yango bamususu pe na keiti na ba écriture ya Europe kuna na langue portugaise na tangi yango na langue allemande pe na tangi yango na anglais pe na tangi yango na sali ba recherche kosakana te oya koya awa alata ceinture de sécurité na très bien aye la biso connaissance na yete toya na ba référence wapi to iko mwa makambo oyo Zinga eloka liboso en tant que mukongo mwana ya bakongo tika na ezali kombo ya mabe kombo kaka ya nzinga oboza koyoka. Nzinga signifie basinga oyo elinga milio na kingo na jour obotami. Basinga yango nini? Placenta ya mama. Nzinga azali mwana ya mabe, mwana nkisi, mwana ya kisi ndenge babengaka ye. Mwana oyo azali capable ya kolia yo mama. Mwana oyo akoyaka na position ya bobota ya mabe. No, kombo ya nzinga ezali kombo bakopesa kayango na bana oyo bayaka toujours na ba complication prénatale. Nzinga tango bakobota makana tango azali kokola bazalaka pe mingi te, ce sont des enfants très rares. Nzinga banganga nyonso bato basalaka idolatrie, bampungu, bamakasu, bamalavu mansambu, ba profitaka na mwana na pour dire que mwana oyo toko préparer azala futur nani nganga mama ndona soka za mwana mwasi tata mfumu soka za mwana mobali. Il faut déjà vous souligner cela que misala ya mwana kapemena nzinga ezali misala ya mabe. Nzinga eliko loba mutu oyo azali ke soka sengi tanga za kokola bo pesa nga bilamba ABCD yango kaka boko pesa. Nzinga eliko babe kimbungu monstre. Nzinga na kikongo baza batu moko bako benda ka bango tuyu na pembeni kwete mwasi wana soki azako bela mukongo pasi neti kaya mama na ngai akena bilanga kumba ka ba charge ne ebele ayena ndako mukongo edoki ye. Il faut que luka un certain zinga aya atufukuta ye na mukongo anyata ye na ba traitement ya bokoko. E mwana yango nzinga ngana yebaka tango yaka nyataka mama nanga ni maina kuna bilanga sisili yao. Mukongo no edo hangi kuna na bilanga foto kele okanga na bilanga kuna et puis ba kokoriko ekitaki wana pona nini parce que nzinga soka traité faut pese ou bien soso ou bien masanga ou bien makazu ou bien nyonso kaka ya idolatrie ekosalemaka na bokoko. Nzinga c'est un thérapeute. Nzinga za tebo. Nzinga zali baba mami wata ba fantome ba kimbungu bandoka ndombe ba fungu de mpimpa. Nzinga ezali kombo ya mabe. Nzinga yo kombo azali na nzinga nkuvu efundi deja ete histoire ya mwana oyo
histoire ya roi oyo ezalaki deja ya misala ya mabe, misala idolatrie, misala oyo toke na se ya nzete wana lukofi po bana batele bana basekole bandoki baye na quartier banani bango oyo. Donc biloko nyonso oyo eza kofunda ete kinganga emonanaki na batu oyo babenga makombo ya nzinga. Bato bazaja banganga na yebisi nango deja baponaka kaka mutu oyo aza na kombo ya nzinga o balatisa ye elamba ya sika ya rouge comme mutu ya bampungu, mutu ya bakiteke, mutu ya ba mystique. Oyena kota ba caractère banzinga bazana ba caractère moko très mabe. Tous les nzinga que j'ai connu dans ma vie mingi penzate. Mwana ko botama na famille, ce n'est pas que pour papa no kombo ni asuka nzinga ke bino sa ibuba nzinga banzinga. Non. Bazana nda bansimba. Papa na ko ine ko zala kombo ni nsimba. Bo sana ke un jour otia ko kombo ya mbona mbia. Pozala mbo, il faut ko mériter yango. Pozala nzuzi, faut zala muto landaki ba mapasa. Oui, pozala nzinga, rien à voir. Mais il faut zala oza mutu moko botamaki avec une certaine complication et puis pas forcément ce que yo zali mwana ya mai. Biloko pa nzinga nkuvu akola kina yango. Tableau ya liboso ona uti ko pesa bino ya nzinga nkuvu en tant que mwana ya mabe. Ndeko despe pardon pesa biso mwa repo ya muke. Tant toza kozonga na tableau ya João nkuvu sikoyo kombo na échanger elongo nzinga pe koma João. Ndeko despe soko za kolanda biso pesa biso mwa pause ya muke ya mundule pona sisa. Deuxième section de développement pona fongola ba antenne na ngai. Mingi kolia musinya koba. Apesi ba mameki la bali ya musinya ngote. Kaka devoir balambela bango na mosaka na ngai. Mama mingi bato satire lolo. Maloba na nzambe batosaka te o. Mikanda na nzambe bakoma kotekela monguba e. Yesu nde mokangolie, Yesu nde mobateli o. Mobundeli oyo ya bobo ya bato. Apôtre Charles Ketafio malobelo baka na ngai yango ekokisami. Yo ozali elonge netumba lingomba na Yesu boyokalise solo. Papa moko na mokili azwa ntango mota te o. Atikala mpe kosomba lopango te o. Akenda kotonga ndako na nzela ya rai ye. Ntango trele kaka bato basekaka ye. Ite mamarabu basungaka ye o. Papa mesana kovanga wana lingomba. Na butu mokola litongi ya makasi ye. Mbula monene beti na kati ya butu. Papa bima na tongo nzela ebukani bandeko. Moye treleka lisusu ezali te o. Papa leli pasi na motema ye. Akala na mosike ngunduki eza koya. Tudisi bato lokola te ya masina e. Papa lobi bato bakoleka wapi o. Merci bandeko oyo bozali kolanda biso kati na station na biso www.radiolisolo.com. A place bozali kolobela nzinga nkuvu to João nkuvu. Nzinga nkuvu to tomboli kombo na ya bokoko pe tozali komona ete ezalaki kombo ya mabe. Nzinga signifie mwana ya mai, mwana ya kisimbi, mwana ya mabe. Banzinga petamba babota makatamba kola ka ba força ka bango ko continue misala ya idolatrie ya bampungu ya bakisi. Tie misala oyo za komona ete ba wokokise mikolo yo balingi ba makazu ba balingi ba bakena na cimetière balingi ba oyo bakokanga makala na makamotali ba spiritualité ya bokoko. Nzinga nde biloko na ezali ko ya. Nzinga pe pona information bandeko na bino boye ba ete kat na libota oyo après existence na ye les places batneti ya ba dona Beatrice baeko bota mabai bareno na baeko landa me badona Beatrice oza komona ndeye wana kama babenga kombo ya mama Kimpamvita. Me mama Kimpamvita signifie nganga idolatrie parce que dona wana ba portugais bataki kombo ya dona wana et pas non pas dona ça n'existe pas, ce sont des ndona. Ndona signifie tata mfumu
oya mwasi ndona nganga lelo ekomi bobelela molimo ya mama Kimpamvite. Mama Kimpamvite mbeye wana prophetesse na bito no zalaki prophetesse te na ndenge bokanisaka ete akonektaka na Nzambe. Mama Kimpamvite awuti na libota ya banzinga na libota ya bato bampungu bata bakisi bata idolatri. Olingi kozana wapemena ba Mama Kimpamvite te. Kimpamvite oyo eza bandona Beatrice. Ndona sinifi nganga, nganga sinifi nzinga. Babiloko oyo soki biso bana ya bakongo toyebi kikongo toza kodende muna yango te. Bato mingi bokosala erreur na tricage ya manipulation ya histoire ya royaume Congo oyo eza kokotsa ki spiritualité ya moyibi. Mbota na biso mbuta zambwana nayebi te soki otie ba connexion ebele epai na yo makelele lokola na butu ndenge elelaka bandeke balelaka soki pe bangembo naza koyoka vraiment makelele nayebi te soki bandeko baza kolanda ngo nayebi te otie biloko nini pembeni ya ordinateur na yo etika mwa makelele leko ngai pe nazalaki koyoka yango nga kuna kasende peut-être quelque part là eza koutaka epa na bino epa na nga awa naza na connexion mosusu te kaka oyo moko naza nango mosusu ekatanaki na kataki yango donc na banza makelele yango pe silishe ngai awa donc nazalaki koloba ete ndona kie nganga bango na bango ka clan oyo donc autant dire que na taya bokoko na biso na royaume Congo soko za no makasi na kotaki spiritualité ya bakisi te ya idolatrie te ekozala difficile po ya ko renier parce que tomoni descendance ya barene oyo nyonso eza kouta na makila ya banzinga na bakimbungu babiloko ya banganga eloko etali kaka ba traitement ya bakithérapie ya bokoko mais to na prometa bino tanto za kozonga to ko toucher sikoyo makambo etali sikoyo changement ya kombo ya Zwau Nkuvu na tangu ba mindele bakitaki na Afrique bakutani na royaume ya munene lokola mbanza Congo recherche nga na sali ezali wana kende kosala nayo yango il n'y avait aucun esclave na Afrique na pembeni na royaume ya Congo ezalaki na kota ba nord kuna entre ba arabe ba ghanéen ba libyen ba makamususu mais na biso na kote ya Afrique centrale tout autour ya côte ya océan Atlantique makamo ba esclave ezalaka te mais par contre Nzinga Nkuvu akomaki na relation ya makasi na ba portugais relation kitoko azalaki na yango ekumbaki ete ba premier pasteur o bakendaki wana basalaki musala bango sans intérêt commercial bateyaki papa Nzinga Nkuvu na lolenge mutu nyonso akoteya maka na ndenge ngai zambwana pe na teya maki na camarade na ngai tanzaka na East na les années 80 na bongoli motema na tiki ba makambo masanga na tiki bitumba na tiki oyo nyonso kodengaka ete changement radical. Oui, changement radical eya ikosalema na papa oyo babengi kombo ya Nzinga Nkuvu. Changement radical aliboso ekoloba ete plus de polygamie kati na vie na ngai parce que Jésus alingi biloko oyo te ayeko bwaka polygamie. Ayeko bwaka bampungu kinzinga na ye nzinga signifie nganga. Kinganga na ye ayeko tika yango batu te bazaki toto tourene akomi koteya bango akomi kotelemena polygamie akomi kotelemena kibokoko oyo babokokise ya data lelo oyo balingi bazongisa de place wana pe lokola azwaki baptême nde ayeko zo baptême na ye ayeko yekola Biblia ayeko adopter meke lokola ayeko apprendre mutu oyo babengi kombo ya Jean Baptiste Joan Baptiste yepe ayene ko adopter pour dire que yepe akozwa kombo na ye ya baptisimu qui est esalemaka mingi kati na biso ba chrétien tosili koyeba formule wana ayaki ne kokoma na kombo ya Zwau Nkuvu na prometaki tunato ko comparer tableau ya gauche Nzinga Nkuvu nganga Nkuvu nasi ko Zwau Nkuvu totala tableau ya Zwau Nkuvu ya liboso ye mutu ya liboso a introduit qui trade ou bien commerce international entre Afrique na Europe ayaki pe kokotsa biloko babengi kombo ya bourse ayepe kozo ba noir belé bakendaki na Europe ko kotanga ba classe po bakoma bakufa kumbutu te neti ngai na yo
bakendaki na Portugal bayekolaki ba science ya ndenge na ndenge, technologie ya ndenge na ndenge, apromotaki royaume Congo ekomaki un royaume très puissant parmi tous les royaumes na kati ya Afrique eyebanaki. Royaume Congo eyebanaki na Portugal kaka te, na Europe nyonso, voire même que bakomaki komona ke royaume Congo ekomaki na même diapason koleka même le Portugal, suite na puissance ya nani ya oyo tata babeli komo ya João Nkuvu. Ayaki pe kolite contre ba antimi esclave bazali na côté ya est ya Congo, ba oyo bazali ja ko travailler na ba musulman, a résister contre ba musulman, ba commerçant ya ba esclave na oyo za ko lobelaka na tanya Zinga Nkuvu, ba esclave bazalaki te. Yepe mutu ya kosala changement ya makasi ya hygiène. Parce ya koti technologie ya sika, orio keneka na zamba kuna ozwaki ba makasa wana tango salaki toilette et puis ozongi na macacophonie. Lui avait introduit que notre cola to comme un peu na ba tuo bazana avance na technologie, to zo ba biloko na ba poto bana ko salela yango. Oh tata kitoko. Parce que Bible pe lobi na mote ba oh non se ba ko ndimela ngai na ko renouveler bango ba ko koma ba sika ko renouveler batu ezaka na makanicité ezaka na molimo te, mais il faut qu'il y ait aussi un changement ya ko yeba respect ya politesse na yo kaka te, respect pe ya nzoto na yo ba condition kitoko soki ezali tika ba condition ya kala kala. Oui, Nzinga Nkuvu akosaki ba école kati na royaume Congo, akotisaki ba étude avancée, voire même mwana na Alfonso Ier mwana oyo atangaki na Portugal pour 10 ans, asalaki ba étude ba université supérieure, tanga azongaki akumbaki lisusu mboka na niveau moko kosakana te. Ya ide juge oyo bayekolaki constitution ya bak ya balukofi na biso bokoko na koyeba mpe koma ba biloko moko ya magistrature avancée ekoki kozala bien développé. Il y a eu trop de choses Nzinga Nkuvu akotisaki. Nde na place oyo na banza to balancer pona koyeba Nzinga Nkuvu na bobwaki bokoko, Nzinga Nkuvu na kopesa conseil na bandeko neto tika polygamie, ba mama boni na data lelo bazo continuer kolanda nzela bobokokiste po bokende kokwea rasumi na basinga polygamie. Des places en internato continuer ba mabulu ebele na tiki na kozela batu baya na fongoli ba antenne poto bana d'abord epa ya ndeko na biso Ndompe Vitankanga mutazali archiviste na biso, scientiste na biso na makamotali ko catalogue ba bokoko. Est-ce que ndeko Ndompe okoyiko za oya yo mpoke matondo ndeko za bwana ya liboso na pesio lo sako pe bandeko nyoso pe na lingi na tiamwa sete moke abanda wana koloba pamba te na lakaki bino ke na koyaka lisusu te na masolo soki bozali kotambusa yango lokola muziki endi koloba soki bozali kotambusa yango na ndenge ya bato bayekola te. Alors soki vraiment eloko wana ezali arranger nga na problème te pamba te sengeli koya kolamusa bandeko bazali très sous-informé na makambo ya mboka na bango moko. Ezali kokamwisa ngai pamba te esengeli oyeba makambo malekaki pembeni na yo ke okende koyeba ba Mésopotamie, oyeba ba Nabucodonosor, ba makambo moko elekaka des millénaires avant, tandis que makambo ya Nzinga Nkuvu nengo zali koloba 14e siècle lobi kaka mena za kokamwa makambo ya lobi kaka wa ndeko za chose za bwana la kisi ma ignorance totale et absolue. C'est grave. Donc on va maleme. Et là on va liboso la ligne na ebisa que selon ligne du temps, on va le calendrier. Royaume du Congo bazali ko situé origine na yango, c'est-à-dire établissement na yango vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et plutôt après Jésus-Christ. C'est-à-dire après la nouvelle ère, pour être clair. Et puis, connaissance et existence du royaume Congo, Napoto, c'était déjà vers le 6e siècle après la nouvelle ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Arrivé, il y a un portugais, na royaume Congo, c'était au 14e siècle. Et Nikoloba, Baye na Souka, Baye ko provoqué déclin. Parce que, oui, puisque vous avez autant na histoire, balobaka,
société nyonso et empire nyonso so ba royaume et bande ko banda la naissance et atteindre apogée et puis bandi ko quitter la déclin. Donc ce total malamu à partir du 14e siècle, c'est le déclin du royaume Congo. Contrairement à ndenge ndeko za bwana zali koloba que c'est le début de l'apogée. Alors tous banda siko na likambo za ko intéresser biso likambo ya nzinga anko. Likambo ya nzinga na lingi d'abord na signifia wa nzinga ce n'est pas un nom Congo seulement. Nzinga c'est un nom bantu parce que soko kepe et pas bande so ba luba okuti yango mujinga. Mujinga est équivalent de nzinga. Les mêmes conditions oyo ezalaka na tango bapesaka mwana comme mujinga ezali les mêmes conditions ya mwana nzinga. Eni koloba azali mutu moko spécial. Kobanda naissance na ye eza miraculeux. Nzinga euti na kombo kujinga. Eni koba kokangisa. Naza kujinga, naza kokangisa. Eni koba mwana abota mangana cordon ombilical na ye ekangie na kingo. Eni kolakisa kezali elembo ya pouvoir. Ezali kolakisa kezali elembo spécial. Le quoi ndeko za bwana présenter ngo malamu awa nzinga azaka docteur aza nganga nganga elingi koloba nini nganga elingi koloba savant. So il faut traduire yango na terme français. Un nganga c'est un savant, c'est-à-dire un grand maître parce que na mon nganga ozali komona nga deux fois nga ezali nga moko na mi sosoli tango na mi sosoli deux fois elingi koloba na commis deux fois plus que ngai. Donc, on a commis un savant, c'est lui qui se connaît deux fois. C'est lui qui se connaît à l'exponentielle. Donc, un ganga, c'est l'équivalent d'un savant. Alors, il dit sous Zinga, il dit que nganga, mais il dit sous que prophétesse. Il dit que mutu oyo, abotami na habilité, ya kozala en contact na tata nzambe, moto abotami na habilité, ya kozala intersection entre mokili ya bato o bazana bomoi na mokili ya bawa ya bakoko na biso. Nzinga elingi lisusu koloba une entité divine parce qu'origine yango euti banda Égypte. Okokuta la reine Isis. Isis yango nde kokoma ijinga e kokoma mujinga. Parce que mujinga ozali na kati muji nanga eloko oyo ekangi nga la divinité oyo ekangi nga. Alors du point de vue définitionnel tala ndenge sengeli to comprendre le nom Njinga qui n'est pas un nom seulement ya terroir moko ndeke ndeko za bwana zali kotia yango neti tribal parce que c'est un nom kobanda Égypte au retrouvé yango la reine Isis, Ise, yango eko koma Njinga, Mujinga, Kanjinga, Nzinga. Tala esika amoana ezali relié. On ezali du point de vue étymologique. Pambate, c'est to comprendre mon akati na étymologie na yango pour to avancer. Parlons maintenant du roi Nzinga Ankourou. Et donc, on a peut-être traité, c'est que le roi Nzinga Ankourou n'était pas le premier dignitaire Congo qui a se convertir au christianisme, mais tout à être corrompu dans le régime chrétien. Parce que, on passe dans Congo, qu'en venant de la mer, ce que vous allez au Congo, vous allez Congo. Mais pour Yaliboso et Sika Liboso Bateraki, c'est ça na Solongo. C'est le Mani Solongo, Ndewazaki Mutu Yaliboso a trahir de se convertir dans le christianisme. Mais comme on a été dans le manuel historique comme étant les Mani Manuela. Manuela Zaki Mutu Yaliboso. Tango ya ba portugais ba komikuna ba établir contact commercial na ye. En ce moment-là, Sangwe Mataki jusque dans Banzan Congo, où se trouvait l'Intinu, le grand arbre.
le Mani Congo Nzingankuvu. Alors, ndeko azali koloba que non misala ya la tradition na biso c'était la polygamie, mais ngana koye na kosala ka référence na c'est que le plus grand polygame que le monde ait jamais connu, toyebiye kombo na ezalaki un certain Salomon. Azalaki na 800 femmes avec 300 concubines. Na ebité so bande ko tamula banda ko ya basi nyoso 1000 ndenge nini. Le deuxième toyebi, je crois ça moko lisusu tatakaka, parce que ça est makambo libota. Tatakaka ya Salomon wana, yazaki na 300 femmes. Malgré 300 femmes, ayokelaki mawate général na ye Uri mpo akende ko botole mwasi. Donc na kanisi na isika wana, il faut to réajuster parce que roi Zingankou avait seulement 2 femmes. Par rapport à Moutou azalaki na 300 femmes, na o azalaki na 1000 femmes. Na yebi soki tobengi roi Zingankou diable wana yebi to benga bango banani. Nazali kokoba ndeko alobi ke roi Zingankou après conversion. D'abord parlons un peu de la conversion à roi Zingankou et salema ki na contexte nini. Ba portugais tango ba ki na Congo, ils ne se sont pas présentés comme étant bato oyo bauti na mboka mosusu mpe baye parce que bazana soit na besoin ya commerce. Parce que Bazan a besoin d'interdire pour convertir le peuple congolais. Ils sont venus avec un mensonge à partir de Solongo. Le mensonge de Zakinini. Ils ont dit au peuple à Solongo que Bango Bauti na se amai. Bazali bato Bauti na se amai. Et Nikoloba, ezali ba koko ya ba Solongo, oyo ba kufaki, ba kena mokili ya mai, talesika bazali kobima na mai. Alors que tant on Zingankou voyait qu'il solo a paniqué comme un temps en roi, il y a comme on a que non, si vraiment ba koko na biso, ba eko tala biso, alors il faut tout réserver bango accueil moko ezali digne de soi. Tant les sika ya tindaki à réunir cour na ye, ba lobi que likambo senge total yango malamu. Parce que na bokoko na biso ezali ya ba prêtre bazali ka mesure à détecter ce qui moto auti na mokili ya mai bakoyeba. Alors ba yokani ba lobi ete esengela ke ba kende ko kutana na mboka moko ezali pene na nini na Mbanza Congo, parce que voyage ko uta na mabele ya Solongo jusque na Mbanza Congo e bana kozwa bango à peu près 7 jours de marche. Il faut que boba ba oyo wana passage ba détecter ce qui a solo bateau yo bazali koya bateau yo balobi ke bazali ba koko bazongi ezali a solo. Na kocha histoire mokose, ils sont arrivés, ils n'ont rien ressenti. Alors ba tindeli roi message bi sala attention. Bateau bazali koya bazali bateau na lokuta. Parce qu'il y avait déjà une prophétie à Nembwe Tambongo, au Esalemaki, je crois, vers les années 1300. Où Ebandadi ko annoncé arriver à Batomoko, Baroya Kokotisa Congo, na Kati, na Boumbu. Mais le col à l'Eroi Zingankuvu, ba mindele tango ba ye panaye, ba impressionné ye, na sensia, ba faire, ba tangisiye. D'abord, il fallait boye baïté. Ba portugais baïki bazaki banani. Ba Diego Cao, parce que la commonée à ceux qui Jean-Jacques Charles. Mais Jean-Jacques c'était qui? Azaki un grand franc-maçon, c'est-à-dire un chevalier du temple. Batouana ba parcourir qui mokili moboyi bien que pendant période ba croisade, ba chevalier du temple ba sala qui mouvement ba ngwe pa nini Godefroy de Bouillon. Jérusalem, ils ont pris tous les écrits sacrés, ils sont repassés par l'Égypte, même par l'Éthiopie. Alors, au centre de l'Afrique, il y avait un pays très puissant, parce que Natangoana, et c'est pour comprendre, quand on parlait de l'Éthiopie, Elingati kolobate la Bissini, quand moi m'abelé à Mouketo Éthiopie, l'Éthiopie to Kachopa signifiait l'Afrique de l'intérieur. Cameroun est à Éthiopie. Congo est à Éthiopie. Tala pourquoi bazali koloba na
texte na bango ke bazaliaki kokende koluka l'empire du prêtre Jean. L'empire du prêtre Jean selon ba portugais ezali mabele oyo tata nzambe akamataki bomengo nyonso ya mokili atia kuna. Pour comprendre, tango bakomi na Congo babaptiser Zingankuvu nani. Jean te bapesi kombo a Joao premier. Elingi kolo babandaki koya avec une mission spéciale sur le Congo. C'est le Congo qui était l'empire du prêtre Jean. Parce que so ozi ba carte il y a 14e siècle, au comment on a que l'océan Atlantique, la mer de l'Éthiopie. Océan Indien, c'était la mer méridionale. On a attaché au Google, au Betty Kaka, na Google Images, au Kozaba carte, na Zali Koloba. Donc, ma mindele, ba qui na mission spéciale. Ya koya koyiba au Konzi, ya Congo et esclavagisé. Moïndo, compte tenu que vers les années 1530, le pape Léon V a déjà sa PSI, mission à Portugal, na Espagne, ba kende ko esclavagiser bato Moïndo. Na décret na il y a 1531 si je ne me trompe pas. Merci de comprendre. Donc, c'est ça, pour te comprendre comment il y a Zingankou, parce qu'il faut te comprendre historiquement que deux éléments vous allez comme la bataille. D'abord, il y a Lukuta. Alors, historiquement parlant, ce qui est autant d'histoire en Zingankou, tu comprends que Zingankou était trompé parce que Bayaki autant d'Israël, genre de spiritualité, les chevaliers du temple appliquaient déjà. Parce qu'il faut que tant que Zingankou va se convertir dans le christianisme, déjà, ordre mystique et kotaki parce que dans la cour royale, il y avait déjà chevalier à porteur et à croix rouge. Alors, le roi Zingankou l'a trompé parce que beaucoup on a dit choses à dire que téléma sur Makambo mitano. Et ça dit que s'articuler sur biloko, mi ça trompé que téléma sur Makambo mitano, va bengi mbongi. Endi koloba. Je n'ai pas personne élément parce que au Congo, on comprendre pourquoi on a trompé le roi Zingankou. Parce que ça c'est la question que beaucoup de gens se posent. Toko lobela wana pe, toko ya wana. On a besoin de malo. Ya merci limbisa ngai nakati yote me parce que côté zo okende tozaka nakati awa à peine tunanto ko bisi tu ine na tseli bosote. Donc problème ezali awa ndeko dope il faut yeba etena ba ndeko bozali ko landa ngai tozokanga via Zingankuvu à partir ya 14e siècle na 16e siècle na 15e siècle qui est le wana précisément ça imagina année 1506 donc na début à 15e siècle. Na tangu wana stabilité ezalaki na empire do royaume Congo okotiko comparé en il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de makamuza koloba basino lobete ezalaki ya présence ya ba chrétien to ya bible to ya ba prêtre na plein royaume Congo. Oui, parce que na existence ya royaume ya Zingankuvu atinaka déjà bana ya Congo bake na poto bake na koyekola culture quand ça tout propre monde Alphonse Ier a salaki 10 ans à université na Portugal. Ici on parle déjà du royaume Congo bien développé suite ya collaboration internationale entre João Ier qui est Zingankuvu na roi João ya Portugal. Mais mama alikamutuza ko lobela awa pona pesa micro pa mama mizeto kele pa ndeko kambamba na ndeko muta mbala akoti awa makamutu na lingi batnos bokota to se concentrer ezali bokoko ya data lelo bokokisme bazako profiter pour détruire Zingankuvu to Zingankuvu likolo ya bobongo li motema na ye na christianisme. La conversion en Christ c'est ça eloko ezopesa pasi kipelekese na ba bokokisme soki bako détruire Zingankuvu bazwi passage ya mwana nga leo na ye pona fongola misu ya bakongole nyonso bana ya Congo boyeba ete to comparer tableau ya Zingankuvu. Merci ndeko ndope ngano tokenzela moko kiazalaki nganga abota mwana bakondisio banganga abota mwana bakondisio mwana ya kisi
ya batu bamonaka ki prophète oza kolobela awa attention na ero na Jésus azalaka nanu te. Même tout na data lelo quand on parle des prophètes ya bakokise, on ne voit pas un prophète comme Esaïe, Ézéchiel. On voit un prophète oyo asololaka na bakisimbi ya mai ye banzinga oyo. Donc toza komona clair que nzinga nkuvu en tant que bokokiste soki akontinaka vi na ye bongo na data lelo yo secte de babokokisme nde baza na problème na nzinga nkuvu te. Même si atekaki empire Congo soki ekwaki kozala bongo, il n'allait pas y avoir de problème. Le vrai problème eza awa ndeko dompe kokima te na oyo nyonso kokota kokima te kangama na spirito. Toza kolobela nzinga nkuvu qui abandonne la polygamie, qui abandonne bamakazu, cimetière, bakokende kosalaka kinganga selon babokoko. Ye toza comparer na tableau ya Zwa Nkuvu atongi cathédrale na Mbanza Congo, ayambi mundele, afongoli trade, ate ba condition moderne na a partir ya abongoli motema. Mama Mize na pesio antenne. Eboto papa Zambwana, eboto no papa Dompe, papa Kambamba, papa Mbutantoko, eboto papa Desfe na mère Solange, mama Ani pe amba eboto na ngai balandi no radio lisolo na butu lelo boyamba mbote ebele. Papa Zambwana eloko moni eloko yoye nango ça fait partie ya histoire na biso. Ça fait partie ya personnalité ya peuple mobimba. Ezaka peuple Congo te. Ezali peuple oyo ayebi histoire ya royaume Congo. Ezali pona peuple oyo peuple lokola biso ba oyo toloba biso ba africain. Ezaka parce que royaume Congo est un royaume moko très étendu. Ezaka na Angola te comme ezaka na Congo te. Eza vraiment ba misisa nango kenda ti mosika. Nakanisi tant toroyeba ko la koyoka kamba masolo ya boye. Ezali potomi yeba tout simplement tozali banani to uta wapi na kiboko na biso ezalaka ndenge nini tout simplement pona koyeba eza ndenge ya information moni moto na mokili soki oyebi te nani yo zali epa yo uta oza lokola moto moko oza perdu. Mais ce que papa na Zambwana ndenge ozo présenter histoire ya papa oyo ezali histoire azalaki na ndenge na ya botamelaki na ndenge abongwanaki tout ça papa ezo lakisa biso ndenge ya mentalité ya moto a ebandeli na ye na ndenge ya kobongwana na ndenge ya kokumbela peuple na ye oya kisima na ye. Papa discussion oyo ya lelo ezali discussion même pas ya bino bozana bakuna babokokiste puisque yo oza kolobela eloko moko bango bazolobela eloko mosusu bokende jamais nzela moko oza kolobela ke moto atiki banzela ya kibokoko na ya ba tradition ya bakisi tout ça ami pesi na nzambe alors que bato ya babokokiste bayede ko défendre ba mentalité ba culture ya bango na ndenge ya connaissance ya bango que kibokoko na biso ekoki jamais kokutana na christianisme. Mais na yebi tende ni bokoma langage moko po bo débattre lelo ezali kamumunene ana sina mandiko ka papa Dompe ya sabani nango yo lobi boye ya lobi na yeboye. Mais papa na epona pesa yo courage kaka to continuer lisolo na biso en tout cas eza lisolo o bayebi yango pona ba o bayebi te bayeba kozwa pe bayeba banani bango bazali bisika biso to wuta ndenge origine na biso ezaleli même si c'est compliqué. Même si à partir ya moto wana de Portugal aye kokonza biso aye kotia colonie na ye tout ça, même si na ndenge à partir ya bato wana bakonzi wana nde baminde baye kosala kokoteka bato comme kosomba bato net esclave tout ça nyonso wana ezali kaka toyeba ndenge towutela toyeba kibokoko na biso bokala na biso ndenge ezalaka nazongisa papa Zambwana. Merci maman Miseli Kambolobi awa benda bika ezali awa mais yangwana so tenter ko contrôler émission oyo pour dire que soko ba to balanga na départ papa Simon Kimbangu awa les années non c'est uti ko lekana sekuna avant les années 60 70 80 même peut-être ici na 90 même il n'y avait pas de problème entre les congolais. Mais na tangu secte oya babokokiste ye bambuta mfumu kusu ba ye banensemi ba ye banami lukobo ba ye bandompe ba ye he fumu kimbangu serva ki jesite fumu kimbangu na koma makasu na banavuma nsambu asala ki ba miracle ne wana
nde yango kaka tozali awa nzinga nkuvu ndengo lobi biso nyonso toyekoli na classe. Il n'y a jamais eu de problème sur l'histoire de l'Empire Congo na ba classement na bango na ba kipelekese nyonso basala bango na ba mindele na ko se mélanger na bango. Mais mama likambo ezali na tangu babokokise oyo baye babokokise bokima bango baza ba confusionniste ya kosakana te. Tangu baye kozwa nzinga nkuvu baye kolie bazosala tout si l'envie possible mutu oyo amona na lisusu na histoire archive ya Empire Congo te. Ye mutu akosaki biso ya saki kolabo. Donc mutu soko bongo le motema na yo komi kolabo. Donc mutu soko koti si ba changement na positif ke oyo biso tokenda kosumba na makasa ba oyo bayebiso ba papier totika makasa tolanda oyo wana nde mabe. Nde bisika oza komona ete babokokiste mutu moko ka baza kopointe kati na royaume Congo se nzinga nkuvu. Ye mtu ayikolabo, ye mtu atekaki biso, ye mtu akosa Bible. Mende kondope utikolo bango ba priest John oyo ba ya avant même ba nzinga nkuvu. Ya ide deko kao ba ya ba tinoso bazaki ba chrétien. Mais kaka nzinga nkuvu parce que ye azaki roi. Tanga bongo le motema a construit cathédrale na Mbanza Congo a pesi accès na ba mission ba école tongami développement école na tanga nzinga nkuvu avant kufa na 1506 mama emisé. Il n'y avait pas d'esclavagisme, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème entre Mundele na royaume Congo, précisément le Portugal na royaume Congo. Il n'y avait pas de problème. Mais mon maman li kama na babokokiste pour la nina bongo la ki motema parce que c'est lui qui a donné la petite le cathédrale on a yo mama mizoye de on a Mbanza on a koma wana j'ai vu cette cathédrale ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais babokokiste balingo mona cathédrale on a te balingo yo koma nzinga nkuvu te. On a monopolisé maloba te pour na pesa ja introduction. Donc il y a ordre batu bakote li bande ko boza ko komelanga awa bokota orebo koma awa na ko répondre bino de c'est une distraction parce que boza ko finga nga trop awa na kera ndeko Kimbamba kakambamba nkusu aprende ko kamba mankusu neto kenepa mbuta toko ndeko kamba matondo kulutu na biso zambwana matondo mingi na emission na yo mbote pe na bandeko nyonso bazana kati ya conference kasi papa na biso zambwana tika ba dribblage na yo yaka mingi na ba dribblage vedi obetelaka bato ba histoire selo yo ndenge olingeli et puis tant bazo lakisa ba réalité olinga ko accepter ba réalité wana te. Mais faut comprendre que to komi na temps verso vérité oyo nyonso ezalaki caché lelo ekomi ko bima boye na poisa. Tango zoya ko finga ba koko oya yo oyo ba préserva ki race na yo eza nango litomba moko te pamba te olinga te changement oyo ezoya ezomonana suka kaka to koyeba ko accepter yango. Makambo kutunga lingana ya mingi na lobela eza namoni papa dompe isi alobeli yango mais tika en tout cas ezaleli wana ya kofingaka bakoko na yo et puis na lina loba awa uti kolobalika moko ya bakoko na biso bandai kosalela ba makasa ngana oyebisa we bakoko na biso bandai kosalela makasa te po bayebaki jeune ba bandai kosalela mai soki basilisi kosala salite. Donc pona monopoliser maloba te na ozong sa maloba parce que na kotipeka na katikati mais sala inga kaka moi pas si pour na oyoka façon yozo lobeta à propos ya bakoko na zongi malo. Mais avant ozongi sa maloba na ko aider aussi ko tamba za okena babilanga ko sala babilanga donc mai za ko zala wana ha mbwa eo babandai ko mema mai papa bandai ko mema mai boss en cas d'urgence te babandai ko mema mai na babidon ezande ko zanga ko yeba mutezo lobisa biso ndengwana matondo bo ba mama na biso okau bakena 5 jours na bakenda kuna na mer rouge comment il se préparait. Papa, na répondre yo déjà bakoko na biso bandai ko salela kaka makasa te mais bandai ko salela mai po bayebaki bopeto bayebaki hygiène. Matondo. Voilà déjà ngai moko ko pour te dire la vérité histoire to adage moko na ba Congo elobaka boye. Vondene ne muluka ya lutobokele zola kwa nzolele. Na pona ba yoka ki Congo te soki na sumbeli na likasa bongo likasa ngo etoboki na sepela ngai kaka. Adage eza babi de ba 15e siècle te ba 16e siècle te. Ya mikolo moi quand je pars dans mon village to lobaka soki na kena zamba na sumbeli na sema kakofoni na likasa ngo etoboki na lini na ngelo ba ke expertise mo boy wana na cadre ba adage. Mais
ya daje ko yiko yate soki action ti lele ya kate sino ke yonde okambamba oyebite biso bana matadi kutu pour te dire la vérité na mbulungu na biso wana weno kuta babanga nyonso ne ko manoir ya mbwa na ba makakofoni alors na